Mbote la bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde, bipa inyoso bozwami pona kolanda Mag FM ya mokolo ya lelo oyo nga nazane sengo makasi yako présenter les bino yango. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke ba veni mingi ya vi province ya Kinshasa ezalaka lisusu na ba plaque d'adresse te oyo koma kopesa pasi na population bolanda élément oyo. Mag FM ekitaki na ba différentes avenues ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue. Dokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te. Okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te. Oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye bate akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi. Soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupanzi okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka ezana okaka pembeni nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse. Na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifier po soki likama esalami boye bandenge nini ya kodetecter yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bo banda koluka luka tope mutu soki aye koluka mutu tope mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya ba veni ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. Na quartier Kindele na commune ya Mongafula population bazali kolela na o etali pasi ya mai régie des eaux kende kosunga bango po modèle bazali konyokoma ezo sala pasi pe mawa. Pendant que na ba commune mususu bazali ko jouir na mai ya régie des eaux na quartier Kindele na commune ya Mongafula population bayebi na bango mai ya régie des eaux te. Awa basalela kaka mai ya fourrage tope ba mai ya source kasi pona kokoma esika mai yango eza il faut tambola na trajet po kende kotoka yango. Awa population bazali konyokwa mamakasi pona mai. Boyo kandenge bapesa ki communication. Problème à mai, d'érosion. Mai ezalaka te. Donc koto, to ana souffrance ya mai. To ana passe ya mai makasi koto a Kindele. Donc toto kaka mo we ba ma source o mona ke ma saleté mais et permettre biso ka toto ka po to za en choate. DG ya régie des eaux ya kana numbangu awa na quartier Kindele po awa ba abonné na yo bazali ebele bozali ko manke mbongo po koto yo mai ya régie des eaux ezali te. Soki bokotiseli bango mai ya régie des eaux bino moko boyebi combien ekokota na caisse po boye kitoko te population bazali kolela misusu bazali kosepela misusu bazali konyokwama. Quelle injustice! Bateki ya wenze ya Kamunganga na commune ya Ngalema bazali kolela lolenge wenze na bango ezali na eta malamu te basengi na ba autorité bakende kobongisela bango po bateka lolenge elongo bani. Bateki ya wenze ya Kamunganga na commune ya Ngalema bazali kolela lolenge mwenze na bango ezali salite oyo ezali kosala bango pasi mingi po soki kaka bamvula ebeti modèle mai etondaka na wenze moye ya koteka ezalaka te. Na yango wana bazali kolela po bazali na ba difficulté ya makasi. Difficulté za nango apa to mona pasi. Fule zalaka ana wenze apesa koboka matite zalaka te. Mbura soke beti to souffra kama
makasi koleka message na pesa bakonza mboka basunga biso bako soutenir biso ana wenze libandeli ya wenze tozwaki décision po bapanza kote na kote bazungisa mabele koto bazungisa mabele koto po maileka bakunjo bayelele kotunga wenze kuna wenze zalaka te toyebi limiti wenze isukila banda na mobutu baye babakisi wenze misusu mwaye tosala musala wana maye kitaka ezate nedi ngayo ndengi na vande nazana lupangu kitoko nazana ndaku kitoko mai zokote na ngati na kati ya ndaku tosali na mami bale nyose zodinda na kati ya nase tozana pasi antuka bakunji basala nyose antuka ba difficulté ezali tangu batongi wenze oyo biso tozana bandaku pembeni tosengi bango na ndenge nyonso tu botikila biso meme ta place tobwakila kata nani bazelo tobwaka kata mabanga baboyaki na motema na bango mobimba vraiment ntuka mokolo yango nga na silikaka makasi et puis bamai ezokotela biso na balopango mpona nde bozotika biso tokoma lokwa bangulu donc soki mbula ebeti poto makolo ezobeba ekomi lokola mayanzi mpona nini me mboka eza mboka na biso moko. En tout cas, tokosenga na administrateur ya wenze oyo ayeba kosalisa salongo ya makasi na wenze oyo po modèle bateki bazali kolela ezali kitoko te pe kosenga na ba autorité baluka ko kanaliser mai ndenge population balobi po mai evandaka na wenze te soki mvula ebeti boye ezali kitoko te esika biloko ya kolia ezali esengeli ezala propre na modèle o bazali koteka. Magi FM esali constat ba wenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu nete malunga te bolanda réflexion o. Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu neta ya malunga te oyo ekoma kopesa pasi mingi na bateki po batekaka na ba condition ya mabe soki otamboli na bawenze nyonso oko constate salite bafulu ba mai ba mesa ya malunga te oyo ko permettre bateki batanda biloko po bateka lolenge esengeli nzokande bafutaka ba taxe na bango chaque jour oyo bambongo wana ebongi esala misala ya ko entretenir bawenze kasi bateki bamitu tunaka mingi soki bambongo yango ekendaka wapi po mbongo epesamaka chaque jour kasi wenze ezali kotikala kaka na eta ya malamu te pe ezali kobeba de plus en plus. Na koteka boy totala papa bongisi biso nzela fala bongisela biso wenze apa ba chef a wenze nde basokipa na biso bo autorité pe tomona te na pe tomona na biso wenze otande ndengeza bien kutute bukana eloko moko te kuna kati kuna eza kuna eloko. En tout cas, administrateur ya bawenze nyonso ya ville province ya Kinshasa musala nini bozali kosala po population bazali kolela modèle bazali kotekela ezali kitoko te mbongo ezali kokota na caisse chaque jour kasi mbongo yango olie na tour nango esala musala ya kobongisa bawenze kasi ezali kokende wapi po bawenze ezali kaka kokufa pe kobeba population bazali koteka biloko na ndenge elongo banite oyo ezali kitoko te biloko il faut etekamaka na esika moko ya propre pour la santé n'a pas de prix bo trouver solution bawenze ebonga boye kitoko te. Bawewa tope bakumbi tukutuku bakoma ko exagérer na o etali prix ya transport bango bazalaka na prix fixe te mutu mutachaka na ndenge ya lingeli Henriette Futila pona commentaire. Comportement ya ba motocycliste to ba wewa ekomi kopesa pasi makasi epa ya population na ndenge ya mukete soki kaka obimi na nzela otelemisi moto ezala ozokende musika te okoyoka kaka 1000 francs 1500 2000 francs to mata donc po ozwa moto na 500 francs ekoma mama na problème surtout soki kaka likolo ebandi koyinda
to tokomi na pokwa choix ezate oboyi otiki peye basoki deja moko apesi prix bango nyonso ndenge moko lokola ba mama ya bwaka nzoto okotuna okolemba ti okomata po soki osali fier okotelema na yo monima ya Lumumba na re yango tozali kosenga kaka na bawewa bolembisa muke surtout ke pasi eza makasi na mboka système oyo ezali konyokola bakino makasi mutu soki aza na mbongo te okomona bandi kotambola makolo na ba risque nyonso mingi na butu po soki akutani pe na batu mabe lokola insécurité ezali makasi na Kinshasa bakobotola ye nyonso aza nango to pe akoki ko perdre vie na ye ekopesa pasi na libota tozalaka pe na susi ya baninga ennemi ya Congolais ezala mopaya kasi Congolais ye mokote boyoki bakomisa na bango ba mesa ya wenze ba bien privé na bango ba teki ya wenze ya ville province ya Kinshasa bolanda réflexion ya Riet Futila. Lelo na Kinshasa tokoma komona bateki na bawenze bakomisa ba mesa ya wenze lokola mapangu na bango c'est-à-dire héritage. Po soki mutu asombi mesa ata abeli to akwei na commerce na ye akolinga te mutu mususu aya koteka na esika na ye. Alors que eza na batu misusu pe oyo baza na besoin ya koteka na wenze nzoka nde ezali malamu te po mutu nyonso oyo aza na posa ya koteka esengeli akende koteka. Espace ya wenze eza kaka lokola hôpital soki obiki obimi otiki muninga mususu oyo aza malade mukolo yo pe okozwa possibilité ya kozonga place mususu ekomona na malgré mbongo olie ya kokanga espace kaka pona yo moko wana eza manka gagner pona l'État po espace vide kofuta taxe te nzoka nde esengeli taxe efuta makapo mosolo wana ekota na libenga ya l'État po permettre bakonzi basalisa misala oyo ya kotonga mboka yango tozali kosenga na administrateur ya wenze bameka pe kolandela nanu situation oyo po ekoma kokotisa bulu eke makasi na kati ya bawenze kosomba mesa ezali kosomba lopango te po bakino balobaka obeli opemi okufi olongwe soki omoni okoki te libere espace muninga mususu pe ateka po na kosunga libota na ye boye kitoko te. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali wana pona kosunga bino bokende kozwa baswa ya malonga komitungisa malisusu te kokende libanda ya mboka kimambango na centre hospitalier Dominique Lecoeur okozwa ba traitement ya malonga. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba Congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service lokola chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana
kaka po basunga peuple congolais passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpialité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Ozali na besoin ya enregistrer album topé maxi single kende mbangu na 14e rue studio Liloba ezali wana enregistrer album na norme oyo elongo bani pe bato bakokanisa okendaki na mikili ya poto nzoka ozalaki no kaka na 14e rue na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Centre Café ke eye kosunga mutu nyonso aumeli na maladi oyo emonanaka te kende kuna grâce ya appareil na bango oyo bazali kobenga prophète maladi wana ekozala détecté kende mbangu po ozwa lobiko na oyo ozela tango molai. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. On a domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter kito problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola
to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Esmicom, c'est l'université oyo ezali kotangisa na ba norme pe diplôme nango ezali na valeur ya makasi yo mutu osilisa classe oyeba kesika ya kokende te kimambangu na Esmicom okotanga kitoko. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom, école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu. Awa okomitungisama te po mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya ba professeur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote ba point sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite club oyo kolita awa na oyo etali ba faculté Esmicom ebongisi ba faculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication, pe ba option misusu. Ba salle ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom. Otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numéro oyo 089 52 42 819. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Junior Santos yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi azalaki assisté pa ya Danda Cruz oyo azalaki wana pona kotala musala ndenge ezali kosalema kitoko makasi na montage Jesse Kanza yende mutu a monté bilili ya lelo kitoko makasi kasi ya mbotoka bwana tika topesa bambote na Maître Simon Salumu kute kusamba oyo arataka Mag FM te alingaka yango makasi epa na ye corruption ezalaka te mbote na yo Maître Simon Salumu kute kusamba tokomi na suka
jamais tosilisa sans koloba maloba oyo papa na biso alobaka maloba motuya. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana eza maloba ya Maître Billy Maloua Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te.